Bandebola nanga bien. Bakali na era. Na bandi bela le boso na live ya ntabanda ki da ki bakali. Ado sali la Evi na Karine Mokonzi live. Awasala bani ne bayo oni ba muto awasala ba. Awasa analyse na ye. Era o mati. Mama Kongo ba mati. Pako zala bref. Era o linga iteke bakali a condamné Evi. Dès la kibungu. Mama Kongo po linga iteke nani bakali a condamné Evi. Après au CNI bokiti na bref faute bat ba RDO ken na bref bokiti. Bokiti bakali a fini qui est raté a fini qui mutu monte a continuer live na ye. R et Sili na pourquoi avant la loba na bomba nyonso para boyo o sa ki injustice côté la ki bakali côté la ki est raté côté la ki era côté la ki bakali te ba live na bino mokonde et ça ki batuba mataba jije bino naï rapidement bomba on toujours pas non on ça pardon. Voilà. Merci, hop. Oui, ça va très bien. Oyo era amataki. La famille Boza est toyoka bien. Au premier live, au Bakala Bandi, era mati. Oui, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Ouais, nalandi au moins montamuke, nalandi analyse au sali, nalandi ba réflexion au sali. Mais je pense que dans ta réflexion au sali, tu n'as pas touché les vrais problèmes. Mon bal l'union ce soir à côté de moi si où il y a faible. Moi je suis ba valeur na été. Faut tes arabes, faut tes arabes moi si. Tu peux tout dire sur Evi. Mon temps protéger la dignité n'est que les gagnants sur dans mon kili, c'est la femme. Alors si tu dois toucher vraiment le vrai problème, tu dois toucher la femme. Essayer d'éduquer la femme à se connaître soi-même. Ça, c'est très important. Parce que tant aux autres d'écrire Maramounionso, mon toit souffre en aliba la mingi zara moi si. Mon toit mémorisé mes moi si. Plaisir en zoto ils aura 2 minutes. Malaise à zé mes aura 9 mois. Au moins la conscience et bandarouya ils aura 3 ans. Donc simple geste, il y a 2 minutes et qu'on soustraire 3 ans d'une femme de ne rien faire. Il y a bongi sa grossesse, il y a beaucoup la moine. Tant que Moutazon dit déjà que papa est irresponsable. Neni yoko lobake, moi si azama yele, asakane li mobali. C'est l'idiotie. Est-ce que toza li sous na âge, il y a pas compte à rendre, il y a relakisa nani azama yele, nani azama yele ti. Et quand tu fais le live, il faut un moment on comprenne, à savoir lire le message. Oyeba, température nini yozo kendili nango. Et sache le live et le soutien que tu as reçu, s'il te plaît, laisse-moi parler. Et ça que, aux gens qui ont dérouté lutte morobo, ils sont nobles. Donc, non, c'est la era, yoga la poana, c'est là, s'il te plaît. Voilà, on a bien. Non, c'est là, la poana pour la tico, on va bien. Au lobby qui a touché vrai problème. Mais il faut savoir une chose. Esprit à moi, sinon, à mobile, ils ont des déjà, rencontre la bango pour que Evi a sonné la Karine. Tu y a une procédure, on y a moi, si, elle a toujours faible devant mobile. Moi, je condamne beaucoup plus Evi. Si toi, tu condamnes beaucoup plus la femme, mais moi, la conviction, je condamne aussi beaucoup plus Evi. Non. Parce que ce qui Karine a excité Evi, la où a piège. Fallait Evi a toujours résistant dans la position de Oyazalaki Nayango. Ce qui a besoin de la Karine, c'est que Evi n'est pas fautif. On ne peut pas condamner toujours Karine. Moi, je ne protège pas Karine. Je condamne aussi Karine, mais beaucoup plus Evi. Écoute-moi. Beaucoup plus Evi. Tout ça, la Yokanano. La personne qu'on condamne, c'est la personne qu'on ouvre les yeux. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc, on est d'accord, donc, era leko sa dans les live normal azo condamner tous les 2 personnes. Era amati.
alobi o est-ce qu'il aloba on est ça un pendant qu'il analyse pour la bo oncle côté li mutu moko on est qui non élève le bosso ya bakali to ke na deuxième o ya nani ya nani o era salisiko bolim ça pardon bolimbisa oh puis on a checké en wapi putain oh là 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 check on your show non voilà oh ti ok was then pendant qu'il est rapide tu es ok na deuxième et rafungoli live nae pour la course atena longa la vérité et rafungoli live ba 18h et ba 18h 19h aye ateze manza bazobina kuli banga ka solo ba komanda azobina na banze mo ngapela commentaire et rawi alobi et rabandi live abandi koloba bakali oyaki na donc oyaki na droite ko koloba makambo wana et côté la Karine boyena boye yo mutu ofinga evi samukanda yo za samukanda les deux camarades autres ba camarades oh protéger muninga la pesa era faute je veux ofinga muninga samukanda po ba camarades et le osay mabe yango wana de ofingi bakali na ko sarate batu balanda ki live na pour te contre te bakali a sali live na ba moi et qui discussion entre vous Mama Congo era na bakali Mama Congo soko sambi la Mama Benita Mama Congo soko sambi laka olo bakaya solo Mama Congo a comprendre qui yo moni Mama Congo azongi na live ya era e ba komi ko sona bakali Mama Congo alobi boye Mama Congo alobi boye mama na azama yele mais alo wana buzoba muso ya mike Mama Congo ngalo ba likamu talobi so ko lobi malamu na bozama lobi malamu so ima bela bolobi mabe Mama Congo azongi na live ya era na akutaki bolimbi sanga bandeko zoba wana ya tribunal na zoba ya Raisa Pinzi na nani awa wane kufinga te les deux bazo finga bakali ya mama na yo ya mama na omunene boye na we Mama Congo amati alobi boye na like na kata live alobi boye botika kaka kufinga na kaya pamba kufinga eza na solution te ato fingi ya mama ya mutu osali boye eza na solution te na ko Mama Congo oloba alobi ba yoka na ka bango no so ba yoka na kila mamba yoka na ka boye eto osala to ka ba avocat donc muninga era osala analyse na ye na makambu na ye yo soki oza contre yango mama ko finga na ezala te Mama Congo lobaki aloba ibongo te alobeto aloba ibongo te abi ba yoka na kiboye tokoza la point moko biso nyo sote pa muto na analyse na salaka so na kote la mutu boye no so makambu nga boye tota la biso te la te ya mutu boye yo so boye likambu mais mutu ta sala ndenge na to finga na ndete elo la kake pa Mama Congo yango wana oh Mama Congo la sepela kala baki yango wana batama yele nga sala analyse awa un peu le bima mbaka pour la ko ba kari na oloba mais kari na matati ofunga yo finga ngate au finga ngate so sepela ota benga ngali bana privé noko osala ki mabe noko okenda ki nango mabe Mama Congo lobi bongo de ola kake pa Mama Congo lobi boye botika aka ko finga naka c'est très important balobaki Karini yoka pa za muso yoka ngai Karini yoka ngai yeshe boyo yoka ngai banjelika boyo yoka ngai bioto ba tu bozala ka balinga bali sangato kufanda kali sangato Mama Congo lobi pas même un pas mi 2 semaines ngala mesana ko bimate na mesa fana ba ta réseaux sociaux te mais to fanda kingai bakali era to lesika moko biso na bande ko mususu to tika ki ba vert putain na koma abito tika ki ba vert tala muta mayele abito tika ki ba vert
ngala kende ko suba ya kende ko suba mena yebite o eleka kina sima pona nini mama Kongo alobi bongo alobi pona ndenge moneli bakali na era mdele ba fingani andima kiteke bako finga na bonde bazalaki ne bakutanaki boyo langa bien nazolo ba bien donc et travailler mama Kongo au même makambo le quatre bakali na era mama Kongo na limité un jour à cause de son courage ya ko vala bato réseaux sociaux na yebité le bata la kala ndenge na ye na yebité so de courage ya la ko vanda pour être vanda to liaka ni to vanda quand to vanda quand to liaka la karine jour wana to so la bien buma ke lobby kala fongona ba finga karine batiki ba to finga karine ya mama Charlotte batiki ba finga ya mama ya Patrick photo bangana mama Kongo akili kamota très très important bon négliger kiango menga na kanga kili kambo wana tout ça la live te kaya ko finga na kaya bazoba te e bo sali kambo yona sabino ki eto sala ba live ba finga na bozo ka ba leçon bo se karaté bo tapotate mais bozo ka ne ba leçon ki na sa de kenge na mokili mama Kongo lobi bonga bina ye fete bagalilo mama bakali présenter nga moi sinaye a présenter nga moi na ye to vande sika moko mama Kongo a regretter un pour ba yake kiri bango so bakali et rabango to la kiri na bango abi to vande sika moko to seki to lito meli abakabolinga mona mais animete ki un jour bakali akoko kilipe mupanzi ba fingana bozo comprendre akomi ko banga misusu azana poison voilà entre parenthèses ndeba lobby voilà la petite entre parenthèses balbi ki au soi-disant Karine Mokonzi la tinda ki bakali soi-disant ndeba lobby ki Karine Mokonzi la tinda ki bakali na feti wana Mokonzi yona bakali bosola ki avant to yeba kité na la question wana la Chine c'est que bakali na Karine Mokonzi bosola ki avant feti ba tinda ki bakala kende kuna na la besoin réponse na bino baba où ça qui a fait T mais balobi babon c'est déjà avant yango era nani batinda kinde bakali aya ko sala makambo wana nyonso era afingi bakali na live na ye alobi o etanga maki aloba ndenge nga Patrick Naza likamo muninga sena live na CP na ngote boza ba mi bobenga na kabola kesika moko asisi live na obenga ye bakali mambo sena CP na ngote po ani bomnoko biso bakali to lobana ratin o sa likamo la tete seli mabe e sopio te putain no sali mabe jamais côté la Karine pour na boui tout le banakate boui ata ba master bomone ba master bakenda nango bomone ba master bakenda na likambo jamais ko sala yango jamais ko benga côté la Karine o tumbaka Karine sala boui on la bika kane ba master bakenda nango ero bengi ba qualité parce benga ba kali ngo ya live te o na live o tumbi muninga lève ba ya RSI na noté bakala fungoli bona nanga bien lève ya RSI na noté bakala fungoli ya bakala la vie faut la motema munene bino mi bale ba motema minene te bakala pa fungoli live abandi ko tumba pe era oza mayelite nanga pauvre boye na boye ngai pe yokutu boye okosaka biso olakala ndako te boye na boye ndako lovanaka oloka leso ba yeni soki banini be wana soko balobaka na olobaka boye siko mibale bakali pe soko monaki era tumbaki yo era otumba yo soko zalaki pe masala ki mobali munani masamalamu Rebo fungula la éviter au fandi au botino calme na yo ki caresse mobali. Bozana ba mi, bozana ba basi ba solo laka oko benga. Era o finga la sali yo nini.
po finga la bo finga nga na sali yo nini so likambo ezalaki falo lukanga to solo la master o finga ana regretter bakali pas supporter te bande kwa fungela basani ni atumbi era quelques camarades bovanda rapport bonovanda pour bovanda hypocrisie bona ba guerre bono c'est la prépare inde inda atali kamango lekeli na ndenge nini basami bali le loko po nini maîtrise okuna tiki ba mataba finga bakali bakali koto tiki ba mataba finga era mote pili bo fingani bo misi ba secret sans esprit bon esprit ba nos côtés vous avez esprit ba nos côtés na lobaki on a live na nga jour wana makambe koya leva mekeza lobaki makambe koya era lobi to bane ko boy to boya ki apesa cotisation na nini ya bakali to yebaki makambe ya magalo mama se makambe ko zala ah pesa ene contribution pour le mariage ya nano ya magalo mama pra apesa sala mo no so lobi na oloba nga moto songi na yo ka no la live moto to benga hypocrite na live moto nyonso era lobi to boya pesa contribution na nini na mariage ya magalo mama pour to baki ka oloba c'est pesa contribution na mbonga na mafita magalo ya magalo mama. Entre parenthèses, toujours zéla. Pourquoi Magali ne va pas m'écouter? C'est ma camarade Magali ne va pas m'écouter. Tokoye bango. Nga lo ba la vérité. Nga lo ba vérité. Apuchi ko kuta makambo. Apuchi yo kuta makambo. Etalaki yo apucho kote makamala pourquoi ayeba kike evi atinde ke ba vosa ba yeke mwana wana za soki arita sa mwana ete nako yala Kinshasa nako sala ba nini nako sala ba live na kala Kinshasa tala moni nzebe to sambela kan nzebe to sambela ka registre apucho o moni nde yo boyaka Enoch Oboya ke noki na nina boya mwana wana grande fille na kabinda nde evya ko boya mwana ite omoni 12 apesi yo 12 te chatel bola ndima ki mwana za Karine Mokonzi to ba to wana na lobelo mo te chatel bola ba ke non abota bazoba bolimbisanga bazoba bo ba ke abota te ira isa pisi munoko munyu lokoli sokoli kaku magailo mama Manike nani ni susu sato bana ngeka nzima aya nini live nekisha pona lobake abota te oyo evia sali a pesibino réponse à musuni bozi réponse à musuni vous avez un faux choix. Mais c'est normal. Faux choix, c'est normal. Et il y a quelqu'un qui fait des coconines. Que ça a faux choix, nous l'avons bekanga. À un niveau na hauteur. Alors pas quand on ça a faux choix, nous l'avons bekanga. À un niveau na hauteur. Et c'est normal. Bakla regeta abida sali nani yo et vient le biga sali faux choix dans l'inga Karine. Pour ande sali faux choix. Pour ande Karine a finga ka chaque jour. Même ngana za bomba ngana la vérité, na ba la vérité. Ni ngana mo bala za boy. Na ta mutu mo boy o feli ko ka finga na neto ina a finga nga chaque jour. Na lo ba pe na sala faux choix dans l'inga faire dire sala erreur ni na ba la ye. Mbele so do bara bongo faux choix.
Oui, c'est normal, il faut le bon ça les faux choix. Pas modèle Karine, modèle la finga, a finga que vie. N'a mon oka monter ma passe. A finga que vie chaque jour. Nous autres supporters ça choc ma finga chaque jour dans le bar dans la vidéo nanga. Et ça mbala magelo mama bini ya supporter. C'est peut-être quoi ma fille n'a supporter, ma fille au moni le sali, la personne conseil mon au kimisi moi pouvoir donner un peu son respect wana. Pour dans la rendre que dans le bongo piquer dans la vérité. Karine beaucoup ça yambaka lano yo mobala ya Benita. Ayambaki mobala biano ya lano ya Mervin na live. C'est normal au matin na live au matin au bengi na c'est normal. Et que dans la bongo. Ce rêve au sali ayo pesa bino sko réponse ya mwana. Parce que bokangi munoko kala boka sako kimi mbango ko to bobi misanga makambo wana makambo ale talingate o évite double discuter. Sarah yo il faut y aller la voice wana yo na iso sanga na côté todo c'est la voice wala baki que moi là ça moi na éviter todo c'est lango et voir ça qui gigolo non c'est normal ya et via monika parce na rolala wana Karine Mokonzi ndo kitoko bupo évidemment papa na ofingo tina lobika boy ero ya la Maison Blanche miga zo présenter yo pour ndako la no ya Karine Mokonzi olobaka nini awalingisa moto achawe ya Sony fobi ke ndako wana okontribuer la libanga mon côté ata sana pamba okontribuer ta ke mobali osombe loko mota kata ndako wana mais oyo c'est pour dominer ndako wana ko ba kota soki mari comment dominer Karine et mais non maîtresse c'est tout fait côté non au moins non ouais non c'est ça déjà